C'est quoi yo deuxième femme mouillé, au commis troisième personne, au banjo divisé ngana mobile nanga, aux en a problème dans Zambie. Bana oh moi et puis tango à ici à se retrouver à Zanazé. Moi na sous la malédiction. Coutume, pratiquement que salement. Basi ba tekayo na mai. Vrai mariage bien aimé ezali mariage coutumier. Pourquoi yango wana nde ezali écrit dans la Bible. Makambo ele kaka siko na poto diaspora bandeko ba la biso. Ya mabala ya ba contrat wana. Papa. Siko na kana bango oyebisa bango nini parce que tango yo kena biso boy bango pe ba mituna na kana biso. Otie biso wapi mama Mira. Baza sur la malédiction hein. Baza sur la malédiction. Babi la colère de Dieu. Ya moi si oyo akufeli mobali. Tango mobali na ye akufi baebisi avant to kotisa mobali non assez ya mabele. Il faut au coucher na leki ya mobali. Wana nde coutume na biso. Mama, if love is crazy, love is for me. Nautaki kosala annonce que na koza na Paris pour la délivrance ya bato en privé. Nazala ki pe na France. Bato ya ndenge na ndenge bayaki. Bato ya autiste babiki. Bato ya ba blocage babiki. Bato ya ba maladie babiki. Bino moko botala ba témoignage. Na mona ki kaka na annonce nega lobaki ke na kozala na Paris. Donc l'air na moni yango pona kende na église mkonyo surtout. L'air suku na bayaka na nga basala na bango eloko moko na nga ite. Ezala ki privé na yebo ba yambi biso to vandi ale moko moko akota nga ngonga na nga koki na kotipe. Oyaki ndeni tango waki liboso bana tambola bien. Na yaki na begi ndenge na lobaki. Pe na tambola ngo ça fait déjà plusieurs années à peu près 12 ou 13 ans. Mais si on a zo bimasa begi na wutu kutu toilette na kena begi te pona ndaku na ngamo ko na simba ba kiti pona kende na toilette ba problème donc banana ya poto na zalaka na ne sengote na sepela kate libale lengi te après ba délivrance libale komi bien komi na sengo na komu tu ne sengo même ben na ngamo kutu na yinaki ye donc si ko vraiment olingie makasi na lingie makasi ba mvutema nyoso ba boakela ki biso ko ina mai ti siko na bandai ko boite mais banana ye awa lelo donc na za ate ndeka ba lobaki 2025 te yanga na yamba on fait maintenant kangia l'église sous OK beaucoup ta même na pasteur on mona ke bazo kambika yo okotate donc na bayela na ngai donc ya lelo na ye donc pas Moïse na mona aka na télé ba publicité donc to ça na ebo farafa donc asali makamine pour na ngai gloire à Dieu ngai na yaki et pas ya papa Moïse pour un problème à miso de comme vraiment aveugle surtout côté à gauche na zai comme on presque pas même lunette dans la degré makasi na sima na délivrance na moni miso très bien même sans lunettes nazo mona liso ya gauche lengeke kufa na mona parfaitement nzamba papa Moïse azwa lukumu vraiment azana nzambo ya solo kolo yeso apambola ili samba kisa susungu ya bele na kati na ebo ezitete azaya nzambi amen. C'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Là c'est beaucoup plus en profondeur, on va dire par rapport à ce qu'on voit dans les églises, qu'on fait ce qui se passe réellement. Et là avec vous c'est complètement à l'opposé. Là c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus, on va beaucoup plus loin. Est-ce que les prophéties c'était correct? Bien sûr. Et les délivrances c'était bien? Bien sûr. Et comment tu te sens après la délivrance? Non, je veux dire, je me sens bien, c'est bien, oui. Voilà, merci beaucoup à vous, merci pour tout ce que vous avez fait. Merci de m'avoir accueilli ici et je vous souhaite beaucoup de choses. Et j'espère que les gens viendront et comprendront l'importance de ce que vous faites. Pona ba oyo bazwaki makasi ya koya te na ba délivrance utai koleka bobanga te na kozala na bino lisusu na Paris à partir le 9 avril pendant 10 jours nazoya lisusu na Paris na koyamba moto moko na moko en privé moto na moto akoleka na air na ye pe na jour na ye bobenga bopesa ba kombo na bino pour batia bino na liste ya délivrance contactez Maman Thérèse Matondo nazozela bino na moto. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout. Vous qui suivez cette grande émission, la Réalité chrétienne avec Yves Ipan, pour ce bulletin de l'Afrique avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo des 140 ans. Voilà, nous sommes déjà avec la servante dédiée, Maman Mireille Touzani Awa. Dans la révélation qui toque au Nzambe à Pessi Katinaye pour que Amen kako éclairer peuple de Dieu, surtout plus marié parce que ça dit
sujet topé thème moko oyo revendre plus sur la coutume aussi délivrance il y a mabala topé il y a ba foyer na biso alors trop kota déjà na mozindo pour que tout solo là na maman Mireille bonjour la servante de Dieu. Bonjour papa Yves. Merci beaucoup Pandir Batalayo pour la première fois balimbaye ba nanide maman Mireille on se présenter vraiment baye ba très bien parce que nga présentation nga peut-être gros dans mon coucher mais ayo néanmoins gros za mulai baye ba ozali na kati ya tonga nini comment conception oyo eyaki pona kolobela sur la coutume aussi délivrance sur ba mabala na biso to babongo voilà. Bon ngai nazali maman Mireille ba mwenela Luhembwe. Naza femme mariée, mère de 2 enfants. Naza na ministère oyo e bengami na kombo ya Miraped. Miraped pour définir ça c'est ministère ramener les âmes perdues à Dieu. Amen. Donc Nzambe apesa kingai mission wana na année 2012. Na année 2012 nazaki na habitude ya kokende ko sambela na ngomba. Okay. Mais autour nanga bandaku ba bote ezalaki. Je me souviens, le Saint-Esprit m'a dit il faut aussi évangéliser. Et j'ai eu le temps d'évangéliser. Dans la bandi côté ya nakutani na ba ndeko moko azalaki na bébé ya 9 mois et la sœur en question ebisinga nga na lingi yesu te na lingi nzambe te parce que nzambe ayebi biso te. Mais bisi ah maman pona nini lobi bongo. Et la dame azobisanga lobi nzambe ayebi batu mususu ayebi bata gombe ayebi bata cité maman Mobutu. Pourquoi? Parce que azalaki na mwana 9 mois mais son fils abandaki aliété pendant 7 jours. Est-ce que nzambe nini akolinga avant de sabiso nzala pendant 7 jours nazo melisa ndena mekaki évangélisation kota mais simba quitté ça m'avait fait très mal papa Yves. Je me suis dit non nazongeli na nzambe na bi Seigneur pourquoi et le Seigneur m'a donné la vision Otobengi Miraped et ça ramener les âmes perdues à Dieu. Fandisamina dévolé. OK. Et Zaline tozo évangéliser en parole et en action. Le Seigneur m'a dit il faut pas seulement aller évangéliser en parole. Pour bien gagner les âmes, il faut aussi aider les démunis. Donc ministère Nabiso ezali kaka évangélisation té bouche à bouche. Mais to sunga kapé ba démunis oh ba bengi ba orphelin ba veuve que tout ozo lukalisu surtout que état là ba homme de vieillard. Donc nous sommes vision na ça qu'on a 2012. OK. Na kena soumettre en à l'époque na zaki kaka berger ya ministère moko songolo pakala. OK. Na kena ebisi père spirituel nanga muto abande ko encadrer nga na ebisi le Seigneur m'a dit ça. Et mon père m'a dit, non, laisse-moi aussi le temps de prier. Donc, à Sambeli, après 2 ans, le Seigneur m'a dit, va travailler. Okay. Donc, Naouti, précisément, dans le ministère Génération Joël, il y a Papa Diogras Mwenze. Okay. Donc, Nazali, parmi Bana Oya encadré. Donc, Papa Diogras Mwenze, prophète Diogras Mwenze biso to mesenyo benge dadi papa parce que to uti na sa makolo na ye baza ya ministère Génération Joël et puis na uti lisusu et pas ya prophète Etienne Kabengeli aza ya ministère Joël bangonde ba encadrer biso bangonde ba lakisi biso musala ya Nzambe et na papa Olivier na papa Daniel Lebo. Donc to uti na se ya makolo ya batu moko nde tangu nazwaki vision ya Miraped ba singa OK lokola Nzambe apesa ki vision wana va travailler. C'est depuis 2014 nde na bandi ko salela Nzambe. Voilà. C'est un peu ça. La prière d'abord pour que tokota vraiment na sujet na biso alelo le sambo maman Mireille. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments incroyables. Nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie et pour la bonne santé. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus dans ces lieux.
Que Jésus soit élevé, que le nom de Jésus soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, je ramène nos pensées à la captivité d'obéissance de Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Je crois bien, après cette prière, trop courte, vraiment, na Mozindo, il y a une mission de Bisson de Bandagala nous semble pour que Bolanda Bisso religieusement pour Nzambe à Meka, Kope Sabino, Makasi, ya Kolanda Bisso, ya comprendre certaines choses. Voilà. Maman Mireille, ici Bisso thème mon kitoko sur la coutume. Naibité. Coutume. Et nous avons peut-être bien on a noté et aussi comme maman pasteur aza chrétienne azozong la biso na thème moko sur la coutume. Pourquoi thème wana olingo vandi c'est la biso parce que coutume te bisa plus pour na ba profane za pour na ba baza ba pagano mais maman pasteur lingi les lois te la biso sur la coutume. Par là ngolo banini na thème na ya lelo. Bon na thème na nga lelo bisika na fandi sami mingi ezali la délivrance des familles bisika coutume et outil. OK. Toza na ba famille plusieurs familles. Ce qui n'est pas définir famille, non définir en gros à 4 volets. OK. Donc toza na famille restreinte, toza na famille élargie et puis toza na famille chrétienne et puis toza na famille adoptive. De l'on a fanda mingi na famille restreinte. OK. La famille restreinte c'est quoi? La famille restreinte c'est la famille oyo esangisi libota ya tata na mama. Et puis na kati ya famille wana tomonaka bana. Siko coutume e uti wapi na délivrance ya famille. OK. Ce qui totali na kati ya ba famille moboko o balobaka na lingala pa na biso bangala moboko esimbi ba famille ezali fondement papa interprétant en français moboko yo esimbi ba famille ezali coutume papa Yves. OK. Ba famille ebele ba fandisami na se ya coutume soko otali na biso bana nzambe omona na musala nzambe azoloba moi je n'ai pas le choix eza coutume na biso. OK. Donc place makambu et bombami. Donc tozomona ba problème eza ebele. Coutume eza mabete. Na tout na pe est-ce que tout ba coutume eza péché eza vraiment oyo on soit na nzambe to pe mona nzambe ko salela te tout ba péché bien ndengeni maman Mireille. Coutume eza disumute eza mabete. Mais place nini coutume ekomaka mabe na moment o bazo pratiquer. OK. La pratique, il y a coutume. Mais coutume, c'est écrit dans la Bible. Tous les coutume, il y a mariage, tous les coutume, na moment oyo mutu akufeli mobali, wana bakakoya ba appliquer coutume. OK. Si qu'on pratique nini oyo bazo sele la coutume. Yango place makambo bombami na kati ya mabota. Voilà, na kati ya mabota to banino na coutume oyo sibiso awa primordial pour la biso pour plus pour la rencontre la coutume ya famille mingi kena mina mabala biso to ba ta maindombe ngaza musakata so ilelo na bali muluba na kokene na ndenga coutume na bango pour kena bala ndeko wana. Alors demande ya biloko pour na libala ya dot wana to ba na coutume oyo ke ko bala eza pe mabeto eza malamu nengo signifie biso pe no vanja biso mwa wana mwa bien. Coutume nini eza mabe oyo meme lelo ba chrétien ya malamu peza oyo wapi? Coutume ya malamu bien aimé ezali coutume oyo ezali loi ya Nzambe. Pourquoi? Parce que Nzambe tangu abengaki Israël pona a sauver bana a sauver peuple israélite. Donc abengaki pardon abengaki Moïse pour sauver peuple israélite apesaki ba loi. Ba loi wana siko to benga ngoni ni coutume. Donc Nzambe a imposaki ba loi. Ba loi oyo Nzambe ayaki inclikaki bana Israël. Avant na kota wana bana Israël ba fandaki 40 ans na Égypte. Bazaki déjà na coutume moko o ba adoptaki. OK. Sikoyo Nzambe tangu abengi bango alingi amema bango na terre promise abandi kotambwisa bana Israël abandi opesa bango ba loi.
Ce qui totali bana Israël. Basumukaki na moment ni place coutume ezaki mabe bazu oyo ba habitude ya Égypte ba memi yango ba banzo pratiquer ba veau d'or pratique na kati ya coutume oyo eza liloba ya Nzambe te nde mabe esa wana ceux qui pratiquent to pratiquons selon la Bible selon la parole de Dieu. Là nous sommes épargnés. Mais comment on a dit maman Miriel, mais quand on a biso pena, quand est-ce que les ont compliqué? C'est ça que ils ont ba des comme ça ko bala. Ba sengiye likasu, ba sengiye de tabac, ba sengiye eloko, ba sengiye pour kia bala de comme moi si. Ba sengiye peut-être tata moi si na biso na coutume na biso il faut boy. Mais si koyo to koye bandeni zali ya Nzambe. Ils ont ba lelo pe na ba église musu c'est comique. Au bali moi si bosalika mariage coutumier avant qu'au bima la nuit de noces il faut poser la ti beaucoup ça la mariage religieux nde ba permettre bino beaucoup ko koma couple beaucoup ko bima ndenge bolingi mais ce au bali ndenga coutume balobi wana bozana nu ki makangu affirmation zate pour la libala mais ce qu'on peut simbon ya libala na yo oketi na mariage religieux ba c'est nzambe ba pamboli bino nde komi pena libala wana nuit de noces boseli na kimia mais nebite maman Mireille sunga biso na koto wana penana bon par là dans le baboy to le bandi na famille place place et botisi famille hein eza papa na mama yango nde libala non na koloba boy le mariage est une institution divine. Le mariage vient de Dieu. Si ceux qui batumi balé bakutani de lobi oza musakata ok et pas baluba eza des coutumes oyo esangani donc ozo kende ko bala mwasi ya muluba il faut se soumettre na coutume na bango. Il faut se soumettre na coutume na bango là eza na domaine ya mariage vrai mariage bien aimé ezali mariage coutumier. Pourquoi yango wana nde ezali écrit dans la Bible. Tu peux ça exemple Abraham avant babala Rebecca atindaki serviteur pour babalela Isaac mwana babalele mwasi pardon atindi serviteur alobi kende na mboka na biso kende ko bala kaka na village nanga lukelanga mwasi kosolanga basi ya peuple oyote ezalaki nini coutume soki totali tozongi toke plus loin na Bible ezalaki ba loi oyo Nzambe imposaki sur bana Israël ezalaki coutume na bango nde bakendaki bake kozwa Rebecca bamemie na ndaku donc bake kozwa Rebecca bamemie na ndaku c'est ça le mariage. Tout le monde qui place musala Nzambe papa Yves tout le monde qui te musala Nzambe o ayaki ko pambola libala mbala moko Sarah azui chambre na ye ndaku ne pardon cuisine na ye apesi belle fille na ye le mariage. En tout cas, excusez-moi, mariage, il y a solo et fandisami na mariage coutumier. Mais comment ça y Nzambe lelo ba komi ko boya bande ko basali mariage coutumier ba yeba na nzoto babi il faut que j'ai toujours mariage religieux lelo ba sali Nzambe belé bazo yebisa biso bongo mariage religieux et comment mi la Bible était papa. Ah bon? Mais ezali kaka loi oh nous les serviteurs les hommes de Dieu to pesi pourquoi parce que toza na posa bana na biso oyo babali na kati ya etonga na biso bazala sur la couverture ya basali ya Nzambe parce que na kati ya coutume il y a aussi des paroles qui sortent mais biso tongu tokoya nous les serviteurs de Dieu basali ya Nzambe bakoya bakosala nini balobi pe maloba likolo ya couple wana mais mariage eza mariage religieux te tu peux pas mais ce que pesa dot tu es marié. Mariage coutumier. Yango nande ezali mariage. Donc c'est une erreur grave au bassin Nzambe belé bazo sala lelo ko isa batu bozela mariage religieux après boye bananzo tout erreur. Erreur grave.
parce que tout le monde a Rebecca qui n'est pas pasteur ba pambolé. Mbongo, tu vois la dot autopesaka. Ils ont déjà couverture, ils ont bomba ba couple. C'est coutumier, c'est donc spirituellement ça n'impacte. Voilà. Donc d'autres opesi wana ba bien o ba sengi opesi et bombi yangonde bombi libala nayo. Voilà. Sikoyo place oyo bande comme sous ba sala carrière. Papa Yves, et ça na mabala ebele ba fanda sans la dot. Okoki jamais kokende kozwa kosa la religieux sans la dot. Yakato Vanda. Yakato Fanda. Et ça vraiment fréquent. Et ça peut coûter mingi na basali nzambe. Azo mona bato akotisa na ndavo. Baza na couverture te. On est à péché, tu es les leçons qui m'ont coupé à Tigibiso. Tu as mérité en faire dans les camarades. Bon, pour nous mériter en faire, c'est un peu compliqué. Voilà. Parce que nous avons dit que j'ai mutu. Mais ils ont malamuté. Pour nous, baza sous la couverture te ya dot. Pourquoi? Parce que mariage coutumier, ils ont loi biblique, et ça institution divine. Au concours de mon abatouté, oye omemie na katanda bobanzo bota. Ngana yebi sera toujours batu ya bongo, yeba ke bana no baza sur la protection te. La protection divine bazate. OK. Et loko e bombaka. Bana e bombaka libala ezali coutume otosalaka. Tant to sali coutume wana protection ya bana protection ya libala na yo. Siko nous les pasteurs de toyaka to bengi to pamboli bino. L'état pe lobi non moi si pose la quand même la couverture à l'état bana no basa la bien protégé. O to zo lobela sikoyo boyaka na l'état o se présenter. Mais mariage ya solo bien aimé. Ezali mariage coutumier. Ya on a lobby coutume eza kindokité. Et loko et bébisi coutume et ça pratique autozo sala na kati ya mabota. OK, voilà. Donc quand tu na kati ya famille, alors famille où est lié en rapport na coutume toye bango ndenge nini ba famille ou peut-être baza na mwa makamusongolo pakala bazo kufisa bana kimi zate na ndako mobali mobulu ya makamusongolo pakala ya basi libanda mosandako bien te libanda ndazo sentir à l'aise masanga quoi toujours na kwiti donc makambe belé baza kimi te musala ezate bazo souffrir toloba bandeko wana c'est que coutume kangi bango tu es en fait sunga biso no pina to yeba kote wana ndenge nini ndeka ko yeba ke nde tozana mwasi na papa na ngawa toza pena lié na coutume mongo songolo pakala voilà. Bon na domaine ya mariage na oti koloba mariage coutumier d'autres pratiques ya d'autres wana et bombaka ba couple. OK. Et puis bon pona meka ko ta penza na mozindo eza ceux qui tozo vivre makambu ebele na kati ya mabala nde lobi ba problème ba difficulté mususu pe efandisa mi na kati ya pratique o esalemaki na moment oyo mwasi na mobali babalani parce que mabota na mabota eza na lolenge nango ya kosala ba mariage coutumier. OK. Coutume eza kaka na mariage te mais toza non na domaine na mariage. OK. Donc, ce qui n'a pas cet exemple, moi si oh babali était, baye kaka yaka to fanda de bakino balobaka. Mutu wana za exposé. Tangu ba parents ya moi si babanda koloba. Maloba ne ko sa nini e ko landa mobali. OK. Pourquoi? Parce que loi ya nzambe eza likolo na bangote. Mariage d'autres eza loi ya nzambe. Nzambe nde atiango mwasi il faut osa mobali il faut okende obimisa mbongo obala mwasi yo sali yangote ozuma na bato zo botisa. Boza exposé. Ce qui na kaniti ya deuxième femme. Naka ya deuxième femme. Troisième même. Troisième même. Naka ya deuxième femme. OK. Bon. On a papa Yves en tout cas au Kolimbisanga ba deuxième femme. En tout cas deuxième femme oyo babali ba pese lié dot ce qui tozongi na Ancien Testament et c'est là qui permis. OK.
c'était permis. Mais tant que tu as mis un Nouveau Testament, c'était plus permis. Ok. Pourquoi? Parce que Balobi, je peux dire quoi, mais qui a échappé, on a ici, ok. Moutou asalanine. Akabolate. Akabolate. Ok. C'est quoi, il y a des enfants mouillés. Il y a troisième personne dans cette relation. Il y a un problème dans Zambie. Bien-aimé dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash, représentant légal à Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà Bosunga Kaboyebi, Tozana Kache Kauka, Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année. Toza Sosuna Ophelina, Jésus est mon papa. Na Goma, qu'on appelle ça qui initiative, tout banana Goma. Ça fait déjà une année que Tozana Ophelina, Jésus et mon papa na Goma. Toza plus ou moins na 58 enfants n'engue bozomona na bilili. Et bazobenga biso les sous baba qui sabana. Tozo ebate toa juste na ndaku ya 5 chambres. Tozo ebate ba ovanda wapi, ba kolala ndenge nini tala bana kutu bazovanda la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na est bisika bitumbezali. Par rapport à la situation de Mboka, par rapport à certaines réalités qui sont passées dans Mboka, nous avons des vrais patriotes, tous les bana oyo bazo kufela ba parents na moment de guerre, ils ont gagné pasteur Israël Nash. Nous avons juste 100 individus où on zamba pesi mosala ya koboko la bana. Et ce qui est un simple individu n'a eu capacité à construire combien plus fort l'État. Il y a 5 na batonyo sur motema malamu, batonyo so balingi basunga, ba ofeli à Jésus mon papa Goma, ba contacter biso na numéro bozomona, numéro na biso za plus 243 89 72 32 229. Tous la lisungi à batonyo so pour na bana au baza na Goma, précisément pe ba au baza na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça la mboka na biso ata pona osonga pe koboko la ba ofele na kombo na Yesu na pesi bino botepe. Ciao, merci. Jésus est Yondo a un problème dans Zambie. Ok. Mais mariage, Bible et Bisibiso, na ton abiso, balobi oyo mwasi mobile on zamba sangisi mutaka bolate tant que yo yé o komi troisième personne o banzo diviser ngana mobile nanga o zana problème na Zambie. Ok. Là totiki yo na maboko en Zambie. Parce que et ça loi non Bible ndé lobiango. Ok. Donc muto yo nzambe asangisi na mariage coutumier nzambe asangisi yo ko ya ko kabola bango te. Ok. Mais lelo maman Mireille, toi qui es maintenant dans la réalité, c'est passé na bande ko na biso plus baza na diaspora, baza na mikili ya poto. Lelo te bi réalité me za na mabala musu pe contre. Ba yokani kaka poto bota na mibale. Ba yokani kaka pona mona moko. Mususu plus loin na zwa zemi na bota bonga na pesa yo mukanda. Ba yokani pe na pesa $6,000 na ye ba sai mamu na banko. Makambo ele kaka siko na poto diaspora bande ko bota la biso. Ya mabala ya ba contrat wana. Papa. Si on a kana bango, oui, ça bango ni parce que tant que yo kena biso boy, bango pe mamituna na kana biso. O che biso wapi maman Mireille. Bon, l'engine bisa batu wana. Boza sur la malédiction hein, so na kokolo babongo. Pourquoi? Parce que tu dois pas obéir na foi ensemble. Hein? Babi, il faut au sanine. Okende kobala mwasi na yo, tu donnes ta dot. Yo osali dot te osali mariage ya contrat. Mais c'est péché. OK. Et ça péché osali le contraire. Ya liloba ya nani ya nzambe. Oh nyo c'est ça contraire ya parole de Dieu, c'est un péché. Mais réalité ya poto izo senga ndengo wana wana poto. Donc on dit o sala poto mais okota na yo ozana problème na nzambe parce que kokota lola na kozana poto c'est des choses différentes hein. Donc tu acceptes ya kosani ya ko briser coutume parce que moi si yo osaline contrat azape na coutume na ye yo ozu coutume wana o briser yango
ok osali nini olobi non non lokola naza na posa mukanda nasala nini tobalana to signer contrat soit to botana biso ba mibale après 2 ans 3 ans to kabwani et comment maki entre temps sans les savoir au briser coutume moko boye. Première coutume c'est la parole de Dieu. OK. Parce que Nzambende a lobby l'homme quittera sa femme et s'attachera. L'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. OK. Siko yobo yango obite yakaka ba parents ba pamboli binote loi ya mariage ezate tu prends mwana batu bosali na biloko en tout cas c'est pas bon. La misu ya Nzambe eza ekobo. Eza ekobo. Olobi personnellement loba que eza malédiction baza vraiment maudit. Mais ba oui ça yo biso tout ça maudité parce que bana na biso bazolia bien, to futa mara bien, to travaillera bien et malédiction eza wapi? Papa. Eza ba question ba retourna yo. Tozolo ba ka ke bazali ba biso ba compliqué, biso ba malin. On va malédiction eza biso to lia bien, to tambola bien. Éviter maman Mireille, éviter sur le conception de la Bible pour que tout landa. Oui, c'est très important papa. To lo bakakate, mais to kende na makomi. To kende na makomi Colossiens chapitre 3 verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare: si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Laquelle verset de Bible sibiso affectionnez-vous aux choses affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. OK. Non. Oyo ezosani ezana tia mokili. Toke na verset 5 car na chapitre 1 na Colossiens 3 bazo biso verset 7 verset 5 ezo biso faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité ezali moment odote pesamité papa Yves. C'est ça l'impudicité. Donc, à ta moutou, yakato fanda, oso commettre l'impudicité. OK. Et puis, tu continues. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. Mauvais désir pour ça ya nzoto ou bien pour ça ya mbongo lobi bon nga na epoto sika na ebi système awate moi c'est wana lobi OK na peso $6,000 ba faux mariage il y a contrat et la cupidité qui est une idolâtrie. La Bible c'est l'idolâtrie. Ah bon? Ah oui. Bazo commettre l'idolâtrie. C'est pas moi qui ai parlé, mais c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est l'idolâtrie, bien-aimé. Donc tu préfères l'argent qui est la voix de Dieu, qui est la parole de Dieu. Mais n'a pas ça nini pour que ça la délivrer. Toké malembi. Encore verset biblique monsieur. Oui, na so continue. Vas-y maman. Na 6. C'est à cause de ces choses-là, la colère de Dieu vient sur le fils des rébellions. Donc va trouver bon le gars rebelle. Ce sont des rebelles. OK. Ce sont des rebelles. Oh musala nzambe na kei bon système à vie on n'a pas le choix. Tout s'associer, tout ça la faux mariage pour naswa mukanda. Mais ils ont passé un nzambe pe belé bana aux États-Unis na Canada na Europe on a besoin ça là ngo maman. Tout le ba vexo bon ba mona rangote. Ba yebi ngote to ndenge nini maman Mireille. Au moins ba ya hôtel mais le pe quand même. Bon moi je pas le choix. Ils ont en réalité à poto mon frère. On n'a pas le choix donc tout ça là on ka pour ton a choisi. On coûte à peine que pasteur ya munene pe mais na poto ok na réalité oyo siko trop ba ba adresser na banda ki na lobby baza sur la malédiction babi la colère de Dieu bien-aimé est sur eux. C'est la colère de Dieu. C'est pas moi qui ai parlé, c'est la Bible. La colère de Dieu.
Bien, c'est monsieur Soubazo, c'est biso renoncer à ces choses. Il faut renoncer à ça. Moi, pour n'a qu'un des potes, n'a qu'un des robes. Il faut na pratiquer système de vie na bango. Non, moi je suis un enfant de Dieu. Moi je suis une servante de Dieu. Non, tambo na système na bango te mais non tambo la selon la parole. La Bible déclare premièrement. Premièrement chercher le royaume. Et nyoso et la biso. Ah, ça c'est bien. En tout cas, bien aimé, poto ezangi solo la te. Poto ezangi so bokonza likolo te. Nazoko invité biso to renoncer na biloko wana. Maintenant, basala ndenge nini? Ba oyo basala ki libalango, bakabani lela koti na réalité mususu. Ba oyo pe bazo demeurer toujours na rythme wana, bazo kenda toujours ndenge sengeli bazala po na koluka mukanda. Basala nini pour que baleka na délivrance na minute oyo. Bakabwana. Oui. To il faut baluka bakini na ndenge réalité oyo senga bakende koluka ba parents pour na basala libala. Bon, premièrement, première des choses, ceux qui baza ba païen na ko invité bango ba yamba Yesu. OK. Lokola mokonzi pe mobikisi. Première des choses yango wana. OK. Et deuxième des choses, il faut renoncer. Il faut renoncer, bien aimé. Renoncer zani na boyi yango na kabwani atesa ki na ba avantage. Nzambe oyo azolatisa nzete. À combien plus forte raison ngai on a salami na image ya Nzambe. Nzambe oyo azolatisa nzete. À combien plus forte raison, bien aimé. Ceux qui ont lié sa bandeke. À combien plus forte raison on a salami na image ya Nzambe. Bien aimé, il faut renoncer. Il faut renoncer. Je vous en supplie. Il faut renoncer. Nous, on dépend de Dieu. On ne dépend pas d'un système de vie à battre. C'est un peu ça, papa. Voilà, tout le monde chité nabiso déjà, maman, Mireille, bientôt, qui n'a pas réalité moko, on a peut-être au lobby na bateau bazana bon moi. Plutôt j'allais dire au bazana mon solo. Alors, ils ont un mouton soit lingi moi si d'ailleurs, mais ils ont un bon côté. Et qui ndaki le coup là, ma bala ya balabala neto lobaka et ko ma bala mi balemi ça tout mais bazo moi studio na bango mavandaka. Mais azana posa ça là oyo ici surtout ça là awa. Mais azali na mon solo té parce que le liba le commis na facture moko colossal ndenge ndeko nanga JB service à l'obara José Baïla montant moko eza peut-être likolo facture ya ba 4-5 000 $. OK ko tobe ba 5 taba néanmoins libala na kitesa pour no salango néanmoins il faudra ba 7 à 8 000 $ pour réaliser libala. Alors na ba ndeko ndengo wana bazeli ba moyen té basala ndenge nini Papa Yves na bandaki na lobby mariage, vrai mariage. C'est un mariage coutumier. OK. Koki sa dot de komo bali. Kasi yama ba osenga pe mbongo ebele. Dot na yo. Bon, ba osenga mbongo ebele oui, baka kolaka non? To koma ukakola Kinshasa bakokolaka nyonso. Mo bola 3 000 $ pa azwa 1500 ta ozo wapi? Nyonso. Famille na zo senga pe biso ba famille to meka ko comprendre bana. Ba famille to comprendre bana so que bomone ke mobala azana ba moyen te azana makoki te. Bo alléger quand même tâche. Bo alléger tâche. Donc menga na ko senga mobali asala nini aluka abunda akokisa dot na ye atika biloko basali wana papa basali eza biloko mikolo ba mama biso tomba balaki bakendeki na basali te no jamais ezalaki te poni tongi to minyoko labo donc ezalaki coutume eza symbole comme mon père abando bangai na oba nazo teka bana te eza symbole. OK. Donc coutume eza symbole. C'est un peu ça on a kokolo ba mobali bunda pona ozala sur la protection divine. Voilà, merci maman Mireille, tu as commis vraiment la souka ya émission na biso. Mais tu as tout que la temps juste pour 5 minutes. Ou bien kako éclairer surtout plus ba maman. Oyo
bayebi penza makambo ici biso awate ba oyo bayebi que ça nango normal les ba réalité zo c'est passé dans monde presque monde mobima mazo qui na ba réalité oyo oui ça bango nini pendant 5 minutes et na tikeli yo pe ba oyo pe musu ba balaki akufeli mobali a leki na nzela ya ko sukola ya famille ba sukolié mais depuis ba sukola botutu parce que na bo kilo ba semeki bolingo za kité mettons ba sukola ba bébé si misusu ba boy ko sukola bango na ba réalité on a nyo surtout tikeli maman pour 5 minutes omeka côté ya bandeko ba maman puisse bota la biso pour ba tikali pe na bana avancement za pété pas ya bana ni ne côté na bandeko wana oba zota la biso à ce moment nasuka to tikela yo on fait numéro de téléphone bien que ça affiché wana ben on peut sa biso lisusu programme ya etonga et puis au sambeli pour na bandeko bazana makamsongo lo pakala surtout puis ba maman ba comprendre puis bazala éclairer par rapport à message au groupe sa biso lelo. Merci beaucoup maman Mireille. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales. Composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine, tout équipé. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Voilà. Papa Yves. Son a lobby pour 5 minutes. Bon, tu tires le 10. Faut na likambo wana son a lobby à 10 minutes. Et qu'on a dit so tant. Mais nazo loba quand même, oh c'est important. OK. Coutume mais il y a to bandi il y a bon to lobeli déjà mariage. To lobeli ya moi si oh akufeli mobali. Nazaki nande konanga. Il m'a parlé par rapport à témoignage moko songolo pakala. Et ça na moi si moko auti na Bangala. A se retrouver na Bas-Congo. A se retrouver na Bas-Congo pour nani. Bien aimé, a se retrouver na Bas-Congo pourquoi il est tangu mobali na ye akufi. Ba ebisi avant to côté sa mobali non assez à mabele. Il faut au coucher na leki ya mobali. Wana nde coutume na biso. Au moni place na lobby place coutume bebaka ndeza wana abi wana coutume na biso avant mobala kota na sama bele yo kota na chambre na leki ya mobali wana et puis to ko vérifier bo permettre nga ba ebisi ce qui to moni ba sperme ya mobali te en tout cas boko zonga après ce qui bo silisi acte wana bo sali nini nde toke kokunda sikoyo soki tozongi na Bible bakananayen bazalaki maudit. Pourquoi? Eza na Genèse 9
ba Cananéen bazalaki maudit. Pourquoi? Parce que koko na bango a maudisaki ba Cananéen. Pona nini tango amonaki ba nani Cham, oui, c'est Cham, le fils cadet ya Noé. Tango Cham amoni inidicté ya tata na ye ake abeteli yango bandekoni. Tata ne tango alamuki pona a maudire Cham, a maudire Cana. O bazalaki peuple moko innocent. La malédiction est une équité likolo na bango yango to tanga na Colosse baso sabiso la colère de Dieu est sur vous. À maudire Cana bien-aimé. Mais Cana est sous mon quitté. Jérémie a bisabiso boue. Les parents ont mangé le raisin. Mais les dents des enfants sont agacés. Ni ba parents ba sumuki biso bana to eko sibi li sumuana. Donc tangu pratique wane salami moi si akoki ko supporter te akimi alongo na bangala ake na ba Congo. C'est la malédiction. Malédiction efandisami wapi. Moi si ya bongo abokoli ndeko ya mobali na ye. Ndeko mobali ne amoni inidité ya mama o ya bokoli. Mais c'est la malédiction. Toyeba toko lobelango na ba jour ezoya ndeko kutim oyo esalami non. La parole de Dieu, bien aimé, eza na ba conséquences. Yango tozo mona ba mari de nuit, ba femme de nuit, ozo sala likambo ozo simbate. Ndeko mwasi wana nyosa sala ke simbaka te. Azo koka jusqu'au balate. Pourquoi? Parce que aza sous la malédiction. Inceste et koti. Bana oh moi et puis tangu asilisi à se retrouver à Zanazé. Moi, on a sous la malédiction. Si qu'on nini, il faut qu'on sala. Ndeko, il faut renoncer. Boya biloko wana. Luka elongi ya Nzambe. Luka basali ya Nzambe. Basali ya Nzambe ya solo na Congo bazali. Luka basali ya Nzambe. Oh baza vrai. Basambe la pona yo. Balongola esprit wana. Deuxième des choses, na sala délivrance moko ezanine coutume ya libota wana. Mwana mwasi nyonso akobota ma il faut ba kende consacrer ye na ebale. Ba mema ye na mai. Consciemment ou non ou inconsciemment papa wana meni mwana na ye. Donc ameni mwana nzokande sans le savoir. Sans le savoir. Na se ya mokilo tozaka na 4 pouvoirs. Tu as 4 pouvoirs. Pouvoir, mai eza pouvoir na monde. Tant yo meni bana na on na monde. Okomi koloba maloba. Yeba ke ozo balisa déjà moi na nona milimo. Donc na banjo semble la pona ndeko mwasi na prier et son père a ekobi malobi nga na si na pesa bana na nga na mai. Oza na droite ya ko arracher. Bien aimé, bilo ba conséquence à coutume et zo même la biso ba problème yon to mona ba mariage prolongé hein pardon ba célibat prolongé ba zo ba la sous te to yebe à l'époque ba maman biso ba ndo ba na 14 ans maman bali na 12 ans maman bali na 15 ans Mexico ba na ba 37 ans. Pourquoi? Parce que coutume pratiquement que salement ba si ba teka na mai. On a quand même mis le temps, moi si à confesser qui à l'état qui n'a au babenga kakir dame, on a eu le temps de prier pour elle et Lélo, c'est une mère de 2 enfants, elle a totalement délivré. On a quoi invité ba oh bazo pratiquer na nous coutume, nazo invité biso to renoncer na coutume, to renoncer nango bien aimé et to ya na makolo ya Yesu. Basali Nzambe basambe la pona yo. Soki ozana kati ya coutume, oza chrétien, bien aimé il faut renoncer. Soki oza chrétien te, il faut ko banda kondimela Yesu. Na ba émission ko ya to meka kolobela ngo yamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na yo et puis o renoncer na biloko wana. Mama o kangami na coutume, mama nazo senga yo s'il te plaît
oza ko exposer bana na ba esprit. Na ba esprit luka basali ensemble basambela pona bana basambela pona na avenir. Malédiction c'est la 4e génération et puis ce que comme la 4e génération ce qui doit arrêter en côté et qu'on continue il faut qu'on arrête en to ko arrêter on a na puissance ya parole ya Nzambe to ko sambela pona yo et puis to ko bimisa ba esprit na présence ya Nzambe na volonté ya Nzambe po to sala kana makasi na biso te to sala kana nguya molimo santu to komema o na kati ya délivrance. Ngai nazali na Matadi Kibala précisément sur l'avenue Kilio numéro 4 ministère to sanganaka awa et pananga. Donc toza programme na biso ezali mardi na vendredi de 17h30 à 19h30. On a koki kobakisa yango wana soki na bina pesa numéro à contact pour na ba question non nous to koti penza na profondeur te papa il va même biso na likolo on n'a pas le choix mais to ko continuer pour ezana makambo belé il faut to kundela na kati ya coutume o bat baza dans l'ignorance. Basé dans l'ignorance, même nous les serviteurs de Dieu, on n'a pas le choix. Donc, pratiquer coutume, on est associé à la parole de Nzambe. Donc, numéro de téléphone Nangai est plus 243 81 30 32 523. Nazo prier pour na ba couple ou eza na ba problème. Au nom puissant de Jésus. La Bible déclare, toute plante n'a pas planté, mon Père sera déraciné. Au nom de Jésus, je déracine. Oyo nyonso balona na vie na yo, na couple na yo, na ndaku na yo, zo ko influencer, za ko dominer ndaku na yo, na déracinango, na kombo na Yesu Masia. Je déracine de paroles méchantes. Je déracine de paroles méchantes. Au nom de Jésus, Amen. Alors ma fille, oui, nous sommes Sainte-Thérèse, mais nous avons comment agent sans voter. Petit. Excuse. Naza kuluka zibe service. Nous avons 0 mètre sur mes stations. Il y a un kuna. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci. Ah, papa, na yebisa ki JB service eza esika kobunga te. Na station Sainte-Thérèse na sima na yango. Sima station. Yango JB service et pas José Baïla. Papa, nazwa biloko na ngai. Ah, je comprends papa. Biloko c'est comment? Merci papa. Yonde José Baïla? Non, ça a été. Il y a Zali na mukili ya poto. Merci beaucoup. Ma fille, Kubanda lelo agence ya solo oyo nga na confirmer eza bongo JB service. Alors ngai pe ya uti kuyibisa bande kuna ngai mususu pona kubenga JB service ba numéro ya kubenga yango oyo. En plus na JB service eloko eza awa eza na sécurité, assurance et puis baza na respect ya maluba na bango ndenge balubaki ndenge kaka isalami. Ah bon, na ba petit colis et yaka pe on JB service. Wow, na ba mituka. Bandiku yo mutoza na Europe po otinda biloko na yo ko sankete te agence eza kaka moko JB service. Alors, à part na Kisasa, elles appellent na Brazzaville, elles appellent na Angola. Ah, JB service, José Baïla. Alors, continue toujours kodo na bango. Aza kubeta ka bango. Frappe finale, frappe na retour.